Premièrement, je commencerai par remercier tout d'abord l'initiateur, l'autorité morale, là on a Belvi Kandi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et là on a appris ça quelque part. Maman Belvi, c'est l'action. Donc c'est une femme, Aïbi Passi Amouninga, Aïbi Kouliana Bato. Dieu Tout-Puissant, les saints d'Israël. Papa Toto, du trône de grâce na yo, parce que yo lobi na circonstance nyonso, et c'est to kumisa yo père. Toyeba ki bokola le lote Seigneur, mais yo prépara ki yango dès le commencement. Azar et pas na yo ezalakate. Toye ko kaba équipe mobimba na salo boko na yo. Ko bana initiatrice la di Maman Belvi Kandi, ben équipe mobimba oye tamboli pona acte oyo. Tikete lo boko nangu ya et touché bango. Lo boko nangu ya et visité moko. Oyo e bandara bien et si la rapé malamu. To bandaki na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. To ceux qui sipé na kombo ya Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif est zalaki ya kozongi saba orphelin kelasi. Na mbelela obiso to pesaki. Na obiso to sengaki na obiso to lobaki. Nakanisi babilongi oyo ezali boso na bino ezali awa boyebi yango. Ezali bandeko oyo balobelaka l'une des productrices ya mboka Congo, patronne ya Bellard Production, oyo ezali Madame Belvi Kandi qui est notre patron. Nous sommes ses communicateurs. Tozwaki initiative oyo pour nous zongisa bana kelasi. Tobeleli bo répondre na bosenga na biso. Tokomisi biloko botindi na ba obino bopesi na ba place où il fallait donc comment. Nous disons un grand merci à toutes les personnes. Famille Libota, vous étiez motivés. Bande konabiso pe misus o pe baza famille Libota te ba maman musu. Vous êtes sur Top Media TV. Binga Mobali Patrick Binzo Mbanga. Ata docteur a pasteur Jama kokolinga moto bokono koleka mona na ye moko na mona na ngate ibongo bolingo nazwi na pasi boye na bokisa Patrick pona nini nazwi na mbeba moko te na bolingo ye soki pona maloba bato quartier ne na bokisa mbinzo pona yokima be mingi na kombo na ye obomu koleza bolingo destin ya motema ene bagunanga ya love nalemba ete ingénieur Chims Denis Moulela Paulin Kaouli Ben Willy les Gabonais Eric Ouragan. Pourquoi bolingo nyokolaka selo komotemelingaka mingi moyibi abuki porta koti na ndako ayibane nyonso kasi atika papa na bana azoba mbongo ba million atika Patrick Mbinzo ya Louinsa exilé d'amour sponsor à l'envers copinité chérie pousse ta langue vers ma bouche l'école qui taille avant que je tourne ma hanche 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga putana maîtrisa motema minga mobali ya boye Constant Simba Emedo Sambi Joe Kuluma Almedo yo makolo baki na sala bolingo no liboke na kasala pourquoi toli olanda na mesa oueti mon amour papa Solange Solia wapi yo mon bébé papa Landry na Sousa Blondel Binzo Flavie Panda Rick Ngidi exilé d'amour Christian Mila directeur de Patrick pousse ta langue vers ma bouche avant que je tourne en 6 fois au mona sentira bolingo balatisanga utana maîtrisa motema minga mobali aboye Karisho Mukanda Pito Mavungu amala yoga sukali netikra Joseline Malamatondo bientôt le kilo Febe Likoso
na succès os. Souvent le matin yende motala musakanga na pongi na midi accompagnakanga na table toli ensemble petit bien à mangeant le soir amemelakanga surprise molanga ya champagne ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabete okokomi obunga lokola peo ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadi Nandombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na bengi ona lokumu wezati na respect kibo mwasi boubute Patrick Toyoka malamu penanana anta Olivier Ngona eme Ngona papicha makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba makamemelakanga surprise molanga ya champagne ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabete okokomi obunga lokola peo ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obimakaka ye Kaluchi Konde Nadi Nandombasi kuluma ya s'il vous plaît Batou du Nord na bengi ona lokumu wezati na respect kibo mwasi boubute Patrick Toyoka malamu penanana anta Olivier Ngona eme Ngona papicha makendele bapesa concert Carlos Kalonji Kabo Muluba Oh, et les gars, ta chambre, il faut ajouter des lits déjà quelques lits déjà tout ça là offert un peu différent bana balana badra kitoko bana pena courant ndaku pepe tout ça on peut pas clean est-ce que courant c'est bien pour le clean ah bana faut dans clean courant ça permanent exact ah donc la deuxième pièce pour les enfants c'est le fille ici oui ici les garçons ici les garçons ah d'accord c'est là moi nazara na ya raté ah ba liba mi balinde balala ka mo bino ba mi balinde ba ka ba des autres mais tout pas ça va dans deux lits et ça et il manque là-bas on va ajouter et vous voyez quand même c'est vraiment ça fait la cuisine ah ouais derrière pour poser il y a encore deux pièces magasin et puis chambre de bain ok le robinet zarawana bakata émission mai toujours pas besoin donc total là bakata mai hein bande ko tala biso thème na biso ezali saison sans faire que là si mettre moi quand même bande ko soupe ba pesi bilamba wana tolo ba kuna mais tomoni problème pe ya mayawa donc voilà ok souboulé le soir amemelakanga surprise molanga ya champagne ekitisanga motema nazwa makanisi ya mabete okokomi obunga lokola peo ya mbinzo nakanga motema ne prochaine obimaka orphelinat Bravo Jésus il y a Tobengone collègue Chic Moukadi collègue président Chic Moukadi président Chic boss Chic Moukadi collègue président faut pas président youtubeur hein bah youtubeur peut voir ça dans minute en tout cas orphelinat Bravo Jésus ndenge to utaki et pas comédienne moko mama kalunga ne bandeli après to keye pas bato bazana bango ba indépendant siko to siko pas ndeko mopanisa ngolo wa biso yepe a décidé ki ko venir en aide na bana oyo baza dans le besoin et ndenge boyebi équipe na biso etambolaki noko yams noko mundir ba noko tadi pour na ko se renseigner ko ba état de besoin il y a ba orphelin parce que to ba ki to ça la opération sont orphelin qui est là si biso to ba pandisa ngo ya Bella Production ya maman Bellevue mais le la néo de Bella Production et ça na ba projet mususu était en avant biso to bito arracher bénédiction ndeto ko accompagner bana o il faut bazonga kelasi. C'est vrai que comme maman Bellevue au tambo na biso et merci na bandeko ba yandaka biso pe ba contribuer yango nde memi biso wa lelo président Chic Moukadi biso toya wa kotala bino lelo toye kosunga mwana moko azonga kelasi et nzamba sebso ngolu au-delà ya babilo kwa classe to sali pe na ba excédent nango alors toye ko présenter bino biloko toye nango de manière symbolique
sac symbolique. Et puis, moi, bic de manière symbolique. Et uniforme de manière symbolique. Et ça, la taille, âge ya bana. Oyo pesa kibiso. Voilà. Merci beaucoup. Et je pense que basket en fonction de la pointure ya bana. Il y a un et puis donc balate, crayon, biloko à classe en tout cas. Dentifrice. Au biloko à bana classe. Oyo, vareuse, il y a gymnastique. Voilà. Donc il y a un autre nango. Oh bah sous-vêtements balai qui n'aime pas basi au bazar. Oh ils a bilamba oyo toye nango bana bako lata. Donc brosse, dentifrice à titre symbolique. Donc voilà un peu papa chic et le rememi bisolelo. En tout cas, premièrement, je commencerai par remercier tout d'abord l'initiateur, l'autorité morale, là on a Belvi Kandi, parce que c'est pas donné à tout le monde. Et là on a appris ça quelque part, maman Belvi c'est action. Donc c'est une femme, elle a passé à Mouninga, elle a passé à Bato. Elle a coupé, c'est un grand merci. Et elle a passé parce que, attends, elle a passé à Nzela. Souvent dans le banner, depuis mon enfance, que c'est un qui paye dans la orphelinat. Mais je me suis battu, c'était pas facile. Nous avons une ouverture, mais autant on a signé, on a habité. Je ne peux pas rester comme ça et c'est une orphelinat parce que naïde que bana au lobby ba osala lokola ngai. Mais ce qui to sali boyé, la bandi ba bana bitike ba osala mingité. Et encore je reviens vers vous, na ndenge ba orphelinat zebele, mais quand même bon honorenga. Collègue Nabino, Béa Kota Langai, président Yams, président Mondi, papa maman demeure, un grand merci. Tadi Ngalapa, mon ami, Daniel Ebika, Yves Lwamba, ça tellement ébélé, youtubeur. Et aussi une chose, je tiens à signaler aussi, Makambo et journaliste à YouTube. Moi je dis souvent, il y a des gens qui négligent, disent que journaliste à youtubeur, mais moi je profite pour dire que œuvre de Batouba Sala. Donc c'est pas donné à tout le monde. En tout cas, encore une fois, un grand merci à vous. Tous Arabes, on a bandi ensemble le Togesso Musica. En tout cas, on a invité maman Nabiso héroïne pour la prière parce que nous, et ça bravo Jésus, parce que nous sommes au Sali, tu mets la rare Jésus m'a beaucoup. Maman héroïne, comme besoin le sang pour bénir aussi maman Bellevie. Et ça a été bandeko puis bazo sunga la possibilité à travers maman Bellevie. Merci Nabino Nyonso. Beaucoup de Bon, Toroïko Sambela. Merci. Bibezolo Balamokanda ya Jacques, chapitre 1er, le verset 27. Et religion pire et nette, sans tâche, et zali ko soutenir ba orphelin. Lokola maman Bellevie Kandi andimi ko soutenir ba orphelin. To senga kana Nzambe ete lo boko na yanguya ezali ko na équipe mobimba o etamboli. Ko bana na initiatrice tina mutu nyonso o yandimi même ko tambola. Lo boko Nzambe ezali ko na bango, Zamba lola a visité bango na nyonso bakoyeba la kosala to bonde na kombo na Yesu Masia. Père incomparable, Dieu tout-puissant, les saints d'Israël. Papa totomboli trône de grâce na yo parce que yo lobi na circonstance nyonso et c'est to kumisa yo père. Toyeba ki bokola le lote Seigneur mais yo prépara ki yango dès le commencement. Azar et pas na yo ezalakate. Toyeko kaba équipe mobimba na salo boko na yo. Ko bana initiatrice la di maman Bellevie Kandi, ben équipe mobimba o etamboli pona acte oyo. Tikete lo boko nangu ya est touché bango. Lo boko nangu ya est visité moko na moko Seigneur. Bisika o ekaukaki yo zongi sali susu ya koleka. Bisiko bazanga ki na quelque chose. Yo pesa bango au-delà ya oyo bazala ki nango Seigneur. Tikete lo boko na yo papa et propulsé nyonso bakoyeba na kosala. Nyonso bako reprendre et kende liboso. Toteleme li puissance nyonso. Oye ko confesser trône de grâce na yote na équipe mobimba oyo. Oye ko na batak. Oye ko na bi pepa molili to rendre yango nul essence de feu et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tikete loboko na nguya papa et pambola bango na nyonso batali ko sala ba kende liboso ba prospérer à tous égards ndeto bonde na kondima nyonso petolobi amen. Amen. Bien sûr, bien, les enfants.
Dieu merci à toute l'équipe et à Maman Belvi. Allez, qu'est-ce qu'on fait quand les visiteurs sont là? Alors on peut chanter vite fait. Je vous soyez les bienvenus, je vous soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en amour chez nous, soyez chez nous. Je vous soyez les bienvenus, je vous soyez les bienvenus. Nous vous accueillons en amour chez nous, soyez chez nous. Nous vous accueillons, tra-la-la-la, c'est vraiment tra-la-la-la. Bonne arrivée, tra-la-la-la, notre fena, bravo, tra-la-la-la, tra-la-la-la. Jésus, et bokola, kabane bele, et bokola, kabafre, le bele, kakabona, bravo Jésus, nazi et Sengonanga, bravo Jésus, nazi, famille nanga. Merci beaucoup Papa Chic, merci parce que tu as dans conditions bien. Voilà. Merci beaucoup. Nous avons canisé là yo. Bandeko bolanda propriété ezawate. Nous sommes assistance ba contribution ba tout pesa be fort ya Papa Chic pour asala ka bomona ke mikonyo so nza bilili. Revenu à général que zo permettre pas bakisa awa. Alors et empêcher bino teboya, bravo Jésus, a opé sa bino adresse, na numéro de contact, atabiso soto ke boko ya après biso, boya ko venir en aide, boya ko pesa, boya ko contribuer. Merci na oté bano na condition à vie yo, vie nga ke pesa bangote, mais à travers yo ba ozo yango na éducation et surtout que bazo e ba pena nzambe. Pesa biso ka adresse, na numéro de téléphone pour ande komsu peut-être ba koki oya nsima na biso. Voilà, au tu le belo mo itikenga mo muke, likambo ya propriété, na ba toujours na bato, moni bana oyo ndé pas dans baliaka ndenge a baliaka ndé pas dans bazana ba kit na salon ndenge a osinga na salam parce que na riko ça est logoté pour attendre les gens ba ko pesa nga moko non mukolo loko ifona za l'exemplaire ya ko pesa bano yo iloko isengeli alors yango moni bana o bana eta oyo mais si na on te bayaki bo mona na ba photo na olakisa bino bayaki bo été ba otanga kelasi ya place malonga mais yango le but que non ce qui nzamba tiona motema kosunga ko boya kosunga orphelinat bravo Jésus Christ et zoami na commune ya Matete quartier Viaza numéro 27A de Bongo orphelinat bravo Jésus Christ référence soyez na ville qui na pour Banounou hein Banounou Matete au Touni City Train sur commune à Bralima entrée première avenue au Touni kaka Viaza quartier Viaza et bananango bon mon akaba commune ami bravo Jésus Christ numéro de téléphone 090 plus 243 97 666 66 04 082 01 22 226. Voilà le numéro. Rapidement la chaîne chez Bisso Télévision sur YouTube. Merci beaucoup. T'as dit Moundir Bayams. Bon, moi je vais ajouter rapidement et ça sera très personnel. Naïbi Chic, Naïbi Mike. Et quand je vois ça, Elonaro Lobarara. Ah, bravo Jésus. Franchement, bravo Jésus. Il y a comme moi, bravo Jésus, bravo Jésus à mon thème. Ya. Te. Vous avez mobali. Merci. Ouais, nous avons qui s'appelle ça. Si on a frappé, on a frappé au lissusté. Posant à charge. Merci. Non, mon gars, en tout cas, je suis très flatté, très ému d'ailleurs. On a place pour vivre bien. En tout cas, il salue bien. Tant au coureur derrière l'orphelin, parce qu'il y a des orphelins, tu ne pas si aux orphelins. Il y a peut-être aux occasions où les orphelinats, il y a aux encadrés, il y a des encadrés. Alors apparemment, on dirait pour moi Maïzali. Les fils qui ont citerne, bazana facilita aux maï, il y a eu la solution ni baoto sala pour bazo maï, ça sera quelque chose de bon. Ça là quand moi on a ça nanda. Est-ce que on la maïté, soit on la maï, traiter comme moi on est moi en. Merci beaucoup à Madame Belvi et je dirais qu'il est autant bon ombre naé.
bien évidemment qu'elle n'est pas ici avec nous, mais tout autant quand même na combo ya Madame Bellevie. Ça, il faut tout le bayango. Merci beaucoup, l'équipe. Nous sommes toute la communauté congolaise, tout le monde a 1 franc, on a 2 francs pour toi arriver à réaliser ma cambo. En tout cas, je crois c'est la première fois, par communicateur, tout ça, mais aux ambali, t'as dit? Et l'eau, le baiser? Non, c'est bon déjà. Oh, déjà, Bolobi, ça suffit. Je suis tellement très ému. Il y a action, nous disons, Nzambe Abaksamiko le Belé et pas Maman Bellevue. Audience, audimat. Na confiance au batu baza na ngo pona ye na komo na ye muto aza capable ya kanga carton et longue poto etiki Kinshasa muto aza capable ya kokosta Western Union atindi $1 $2 parce que ayoka ki ba communicateur ya Bellevue ba okino sala action mo boy. Personnellement, j'encourage aussi mon jeune frère Chic Mokadi. Mon jeune frère hein? C'est bon, j'encourage mon jeune frère Chic Mokadi. En tout cas, c'est une initiative à Malam. Ouais, donc félicitations Nougo. Merci beaucoup. En tout cas, félicitations président. Félicitations encore une fois. Total bureau, Tomoni. En tout cas, félicitations. Merci. En tout cas, voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, bon, bisous de Oyo et bandara bien et si la rapé Malamu. To banda qui na combo ya Jésus-Christ de Nazareth. To ceux qui sipé na combo ya Jésus-Christ de Nazareth. L'objectif est là qui ya kozongi saba orphelin kelasi. Na mbelela obiso to pesaki. Na obiso to sengaki na obiso to lobaki. Na kanisi babilongi oyo eza liboso na bino ezali awa boyebi yango. Ezali bandeko oyo balobelaka ligne des productrices ya mboka Congo, patronne il y a Bellard Production, Oezali, Madame Bellevue Kondi, qui est notre patron. Nous sommes ces communicateurs, tous qui initiative Oyo pour nos zones sabana kelasi. To beleli bo répondre na bosenga na biso. To komisi biloko botindi na ba obino bo pesi na ba place où il fallait donc comment. Nous disons un grand merci à toutes les personnes. Famille Libota, vous étiez motivés. Bande konabiso pe misus o pe baza famille Libota te ba maman musus na ba papa musus to pe sibino merci na komo ya équipe mobimba. Je ne suis pas seul ici na kanisi bande konabiso baza awa na otambu sa micro une façon ya koloba encore une fois merci na confiance au maman Bellevue azo pe sa biso o biso tozo ko bénéficier na yango à travers ba misala o tozo ko sala. Quant à moi je vous dis encore une fois merci na le pas coach et ndekonanga yam c'est plus les autres. Je pense que le plus important a été dit. Merci na Batunion so basa ki biso confiance. Tant to sa kimbela wana bo bengi bo participer bo contribuer bo tindi même biloko ya rotinda bo sali ba transfert ba mbongo na bino. Eza facilité bato belé basala na ba demande mais ya boutisa raté ba image ya raté. Mais biso to baki puisque to tamwa na kombo ya moi sur azali influente la communauté au maman Bellevue et puis puisque biso monto salango déjà parti d'une très bonne intention pour biso mo peut a besoin to arracher pe bénédiction les appels important pour la biso nde bo monto kenel kambo tina suka merci na monto nyonso a telemaki a contribuer na bandeko ba ozo ba image et suki awate ata biso okei ba adresse botikali nango boleka na sima na biso koya ko aider zo senga te boleka par bato yo mo poko yana biloko no inde no orphelino beti porte okuta muntu oyo tiki et voilà tous ces souvenirs que les recommandations bibliques et d'abord c'est au centuple, c'est tout ce que je peux dire. Merci à vous tous, merci pour la confiance et to copiera o eza malamu biso to copier maman Bellevue alors bino pe vous copier biso. Bolobi nyonso en tout cas, moi je dirais juste merci na bato ba contribuer, merci na biso nyonso. Ce n'était pas facile, mais on a atteint l'objectif. Et je dirais aussi merci à Madame Bellevue. Et à ses fans, déjà, j'ai dit merci. On contribué. Merci à Dieu parce qu'il nous a accompagnés. Merci à Bandegonion, sont vraiment présent les lots. Nzamba bate la borphelin. Après Bisso, Baro Baza capable de assister parce que le problème est à classer. Le problème to kouti et belé. To koko résoudre rien sauter. Mais tous à la capable de contribuer na oyotoko contribuer. Merci. Merci beaucoup. Nabande retour ba soutenir biso pour tout ça l'événement. Merci à Madame Bellevue particulièrement. Merci.
Ok, merci c'est le bami. Abara merci na bande gotu oyo bazwa ki le kanisi oyo ya ko sala look oyo pour qu'il est bien. Puis merci na madame Bellevie. Puis merci na bato tout ba contribuer par rapport à ba orphelin. Merci. Voilà, je crois déjà Nyon soit le bami, il y a Motueza coupé sa merci. Na bande connaissance oyo balakisi bonne foi pour nous soutenir biso poto réaliser œuvre oyo. Et puis particulièrement na opé sa merci na maman Bellevie Kondi oyo a renouvelé la confiance na et pas na biso ba communicateur na donc voilà, merci. Merci beaucoup, c'est promis et c'est réalisé aujourd'hui. Merci Naba Ndekono Sobazwa qui est Kanisi Malamu, Petambusami Malamu et merci à la grande dame maman Bellevie Kandi. Il y a cause la lokola idée à Malamu, il y a Batukolandaye, na Bozali Senior so ya salaka de part et d'autre et à la grande équipe et Tambusamaki et Peyaki na motivation au sala réalisation il y a Babilo Renon sur Salami pour na Mikwalelo Bolani na Babilili. Donc un grand merci pe na bandeko no so ba prêter attention na bango pe bazaki présent na ba geste nyo so bosali de part et d'autre, on est ensemble et ensemble pour un seul but. Voilà, moi je dirais seulement merci pour la motivation, pour la bolingo. La bandeko bazo qui d'abord idée, il y a ko salango, il y a ko emboîter les pas, il y a ko la madame Bellevue, na makambutu à salaria malam. À chaque fois il y a qui t'a la orphelin, la orphelinat, ko ta orphelin, et ça la bateau bandeko ta pourquoi pas ko la appelle le colon pour que toi arracher bénédiction. En tout cas, je dis merci d'abord na bateau qui initiative, ça veut dire Yams, Mundi, Bademer et puis papa t'a dit en tout cas, merci Nabune et puis plus précisément à madame Bellevie Kondi la patronne par rapport à l'idée naïmo là mutu makamto sala to landikaye et je crois que nzamba ko sala to sambela toujours pour naïe pour que akene toujours de la face makamsu ya minene koleka o. Voilà, merci beaucoup. D'abord nous merci Nanzambe Tata parce que la grâce na ende tout sangane sous mokola lelo. Merci beaucoup na madame Bellevie et merci na grande équipe oyo bazwa qui vraiment initiative parce que c'est pas donné à tout le monde. Ils ont battu musu ba kopé ça na idée tout kangisa mbongo to luka place moto kendo mela to salabo mais bango ba raisonner quand même bana opération zongisa au fait les classes en tout cas nzamba lola pambola bino azongisa yebele vraiment merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.